Izo salement la mokili Tokyo Belango. Déjà ba emilia biso pe ya trop ba ebiango. Soki to sale loko te toko monango. La police américaine sikoyo penza balekisi. Racisme et narcissisme sikoyo. Bandeko balandi mbote na bino boye malamu na kati ya itando na bino bosepela na makasi na rolika ete utatongo tingongo oyo mutu moko ta simbi télécommande pa uta bochaki vuva mu télévision ba émission ya kitoko ba manaka ya lolenge na lolenge na tina bongo lususu ya kolamusa makanisi na biso ba indo yango na tina wana tata mokeli balongo pe bakoko basungi po ete neleko oyo ya nesongi nzila fumukusu kia mzala pa na Angola toza na itando ya vuva mu télévision po ete la musaka bino lususu makanisi po ete tobengi yango etando ya bola musiba indo na pongi po ete pongi tolalaki tango molai tango ekoki po ete biso banso toka bongo susu kolamuka boye malamu na kati ya émission na bino oyo ya tina makasi pe oyo bosepela nango mingi émission yango esala mise na tina se moko ya kokundolela bino susu maemanso mabombama po ete kwa bongo susu komonisa yango na poasa po ete eleko oyo eza eleko oyo wapi toyebongo kokundola susu maemanso mabombama te na tina wana manaka yango et bengami bongo lisusu na kombo ya Face B de l'Occident. Face B de l'Occident est une émission où il s'est émission na tina moko banso to yebinde to landaka yango po ete mingi ya batu pe baleli mingi ya batu pe balobi ya ndenga nini mikolo to zwi manaka mosusu ya sikate ko landela kaka bankokoso ya mokili pe bankokoso ezingeli biso te na tina wana to kolika ete biso na bino na kolika ete nde to bandi sikoyo to kotika la susu ko kabona te po ete to kopesa bino manaka ya lolenge na lolenge oyo ekolamusa makanisi na bino oyo ekosunga bino po ete bozwa mikano ya malamu kolandela bongo lisusu mokili na biso tena tina wana yambo ya kokota penza na mama ya likambo na biso mingi ya bato babengi biso ya kotuna biso mituna est-ce que ndeko oyo bazosala émission bino nti bozoloba makambo wana bozozwila yango wapi mpe ezozala lolenge kani est-ce que ya solo eza penza na lolenge wana bino bokoma kuna te ndenge nini bozobeta sujet ya makambo oyo esalamelaka kuna matondo mingi tokolika ete biso tozwi likabu tope chance tope tobenga chance to malchance ya kokende bongo na mikili ya po touta bomwana nde esali ete tomoni nyonso tovivre basituation nyonso oyo penza bato bakoki kovivre po ete même na niveau ya Europe tolala même libanda pona kososola mwa makambo mosusu ma ezalaki nzela oyo tata mokili alingaki tolekela na eteni wana kasi totamboli mpe na mikili na bango tomoni mpe lolenge kani bazovivre na kati ya bomoi na bango na lolenge na bisika na bisika ndenge nini bato na bato bazobatela bongo susu bomoi na bango bazobatela bongo identité na bango mpe baza jaloux ya identité na bango système éducatif nini bango baza nango kuna po epermettre bango bakoka bongo kodévelopper mokili na bango bazosala makambo na bango na lolenge na bango kasi ntango toye na kati ya Afrique tomoni lolenge kani biso africain tozali bongo lisusu kolula mikili ya bapaya tozali bongo kosepela mikili ya bapaya nde tososoli malamu ke information oyo bapesaka biso awa ezali ya kobalana te tozomona na bavideo bagrade ciel lisungi lisusu ya bandeko na biso bakei kuna mpo badétruire biso awa bakei ntango mosusu na balie public bakangi bafoto balati badudune tango basisi kokanga bafoto bazwi bafoto batindi yango awa bato nyonso tozomona kuna eza paradis kuna eza malamu nyonso pene eza kitoko kasi biso baye tovivre na réalité wana biso bato tovivre na kati ya makambo wana toye koloba ete poto eza réalité oyo bandeko balakisaka bino te poto eza pe réalité oyo te mundele aye kotalisa bino poto eza na makambo te bokanisaka non eza parfait ke kuna misère eza te nzala eza te pasi mpe eza te te na kolika na baémission eutaki koleka tolakisaki bino ndenge nini bato bakomi kolokota biloko na fulu mpo bakoka bonko tonga nzoto na bango to mpe kosurvivre na kala toyokaki ke bakoko na biso aza kokende kolokota biloko pembeni ya kalina bafulu ya mundelo aza kobwaka oyo toyebaki ezalaki pembeni ya stade de martyr na lelo me bakoko na biso aza kokende kuna bake kolokota na bafulu wana biloko ya kolia bazosepela makasi kasi lelo totala mokili ndenge ezokende na niveau kobaluka ndenge nini mutu oyo azalaki kobwaka fulu na ye biso tozokende kolokota me mutu yango lelo tozofilme mpe bazofilme bango moko mutu yango akomi kosala bacourse na ye na kati ya fulu
akomi ko survivre na kata foule eza mabota bazo survivre kaka na kata foule wana ewuti wa magasin balongoli yango bango baye ba récupérer bazo kipe te maladi to pe likambo nini kasi baye uniquement pona ko monisa lolengi wana tozana bileko makambo zo tambola pe esengeli ko lamusa makanisi ya bato. Donc réalité ya mikila poto yango na émission Face B de l'Occident to ye ko monisa vrai elongi ya solo soki mundela zalaka mutema malamu to ko yeba ngone émission soko za réellement mutema malamu de tasa bino makambo etalaki na guerre ya Ukraine to lakisa bino mutema penza ya bango nde bazolinga bandeko na so atika la kuna bazolinga même pas ko yamba bandeko na biso ba yindo bazalaki na niveau ya Ukraine bako tata na mboka Pologne c'est pratiquement impossible. Donc total sibino moi manaka ya ebele kasi na kati ya kokoba manaka wana eza poto yebi réalité o eleka na kuna parce que to vivre na kati ya réalité wana pe to moni réalité na pe to palparango da réalité to yebi yango momoni to yesu ko na kati ya émission po ete to lobela bino makambo wana nde pona mukolo malelo biso na bino na roliki ya ete mikolo miwiti koleka to lobaki to kosela bino manaka na niveau ya États-Unis total sabino état par état ndenge nizaelaki tolekaki na ngambu ya Las Vegas lelo biso na bino tokoloba pena face B ya Occident lelo tokoloba face B de Los Angeles yambo nanu toke nan tota nanu vie ya likolo na niveau likolo ceux qui bazo filmer Los Angeles ndenge nini bato bamonelaka Los Angeles sima nango tozonga biso na bino tobeta masolo sima nango tokende siko na kati totala siko réalité ya ye moko siko na kati ndenge nini ezaleli esika na régie bala exception siko ndenge nini bato bamonelaka Los Angeles oyo biso nyonso tokanisaka esika na régie. Matono mingi tokoliki ya biso banso tolandi malamu penza malamu penza
tomoni ba gratte-ciel, tomoni minda. Tant que tozomona bongo, tozomona donc tout le paradis. Los Angeles et Sikao tolobi Hollywood des Ali, ba grands acteurs au ba tourner ba film ba fanda kuna. Donc makambu ya ebele les kanara na Los Angeles. Pe ba tu ya ebele ya misolo pe ya mbongo ba fanda na Los Angeles. Donc et Sikawana na ndimite ke misère ekokozala. Po bato bazwaka ba millions. Bato ba gagnaka ba millions. Ba fanda ngande na Los Angeles wana. Bata na Los Angeles. Ba acteur nyos mona ya film po ba tourner film na Hollywood. Ele kanara kuna Hollywood etala kuna. Donc toko ndimate ke na kata mukili wana oyo ezo captiver bato ebele na kata mukili pezo kotsa ba millions be na kata mukili. To ndimite ke etawana na ndenge bato bakumisa yango to ya kozonga lisusu na niveau même ya basketball to une équipe ya LA to ya Los Angeles tebi ba grand joueur o ba leka na kuna ba indo to ko tanga tanga mususu Magic Johnson ba Kobe Bryant les to ba LeBron James ba Shaquille O'Neal ba to ba leki wana mais tant tozo beta li solo ya Los Angeles eza likambu ya mbongo likambu ya bato bazwa yango bomoni ba gratte-ciel makambo nyonso ndenge zoleka nana kasi ya solo eza pena na réalité wana kasi ya motoko ta pena na réalité wana biso na bino tokende bongo tokende kotala réalité nezoleka pena na Los Angeles na kati wana tomonaki likolo tomoni makambo nyonso ndezo minda ezopela nyonso tokende siko na kati tokende ko découvrir sikoyo makambo nezoleka na kati ya Los Angeles esika na régie po ete toko bongo lisusu koba masolo na biso. Dès les lueurs de l'aube, Los Angeles a des allures de carte postale. Avec ses quartiers résidentiels époustouflants, ses villas cossues nichées à flanc de collines, voilà le cliché de la Cité des Anges. Pour Brett Feldman et Joseph Becerra, Los Angeles, ce n'est pas que cela. Dans cette ville tentaculaire, le duo connaît l'autre réalité. Did you have breakfast yet? Depuis plusieurs années, Brett pratique la médecine de rue. Il soigne ceux qui n'ont rien, les sans-abri, comme Richard, qui vit aujourd'hui dans cette tente de fortune, sous ce pont d'autoroute. I was going to school. I got arrested for an assault that I didn't commit. Lost everything. So you could see here would be an entrance, and people would take off and then climb inside and actually live inside. The problem is that there's a lot of noxious chemicals that are inside, and every year there'd be at least a dozen people that would die staying inside there. À Los Angeles, une ville de 4 millions d'habitants, plus de 40 000 femmes, hommes, adolescents vivent aujourd'hui dans la rue, soit plus d'une personne sur 100 en moyenne. Most people cannot own a house in Los Angeles. It's almost impossible. A lot of times you would need triple the income in order to live. It's a struggle. It really is to live here in Los Angeles. Alors au pied des gratte-ciel de LA, pas de strass et de paillettes, mais des trottoirs qui ont laissé place à des villages de tentes improvisées. Deacon vit ici depuis des années, au pied des collines d'Hollywood. You have the rich and famous, and then you got the poor and unfortunate. You know what I'm saying? You got the walk of fame up in Hollywood, and you got the walk of shame down here. Dans sa jeunesse, Joseph Becerra, l'assistant du médecin, a lui-même vécu dans la rue. Aujourd'hui, il qualifie certains quartiers de bidonvilles, car pour lui, le chiffre de 40 000 sans-abri à Los Angeles est clairement sous-estimé. We haven't did a count like in a year and a half, 2 years, so we're expecting it to shoot up maybe to 80,000, maybe double. No matter where you go, you're going to see homelessness in LA, no matter where you go. It's sad to see human beings treated like trash. Les tentes, c'est la partie visible, mais certains vivent aussi dans une voiture ou dans un camping-car. Et cela, malgré des programmes de plus en plus nombreux pour reloger les sans-abri, comme dans cet ancien hôtel du centre-ville où Lewis habite depuis le début de l'année. Better than the streets. Yes, indeed.
À Los Angeles, les idées se multiplient. Ici, ce sont des conteneurs maritimes qui ont été utilisés pour reloger des personnes qui vivaient jusqu'ici dans la rue. Les autorités du comté ont installé 232 chambres individuelles sur 16 000 m² de terrain. Les sans-abri peuvent être pris en charge ici pour une période de 3 mois. We provide clinical assistance, medical, transportation, workforce development and integration into public benefits. Coût du projet, plus de 50 millions de dollars. But ultime, tenter de redonner aux personnes les plus fragiles un tremplin vers un logement permanent. Matondo mingi bandeko balandi na roliki a été ceux qui pensa bo proposer mutu akende Los Angeles na ba réalité oyo na préféré na kenangata na moi été ni moko boya ya Congo awa na betaka mukala na ngai na sala makamu na ngai parce que na survivre parce que là on a compris na répéter pas na biso ba africain air mo na comprendre en ngote soki awa ozangi eloko par exemple ozangi eloko ya rolia po ozangi eloko komela ngalo bango pena ta mseko za pe volonté na yo moko parce que on a la possibilité na énergie oza nango oko ke depeta mso sali moi chasse na yo oko ke depeta moi mukala na yo oko esala nyoso tu wana oza na possibilité wana ya osala ta mso moi cop nyoso to lingi to pe ya koluka moyo ko bunda pour permettre yo ko ozana quelque chose bon tant comme na mboko oza na mikanda te oza ta na subasement moko te ko permettre autant mso ozala na to ko musala et vous avez l'onnenge nini bon ce que tota la bateau ba auto to tala wana bango baza ba résident baza ba américain baza na mukanda mais bota la réalité ozo vivre nango azo vivre na kata balabala et puis pour na ko survivre na bomo ya balabala wana il faut soit ameka ko mela mo alcool mingi il faut soit ameka ko commander moi drogué mais il faut survivre na kata réalité wana mais réalité wana jamais ba roya relaxa bino na niveau ya ba télévision ba famino ke non na LA tala makambo le kanaka boye et dans ndenge moko soki biso olongwe awa okay ti na niveau ya Gombe ozui image ya Gombe mais ozui te image ya ta musu ba cité mususu tokotanga ta musu ba komo ba tope na ngaba tope na kitoki mosi tope na bisika nyonso wana ozui image wana te mais ozui ka image ya Gombe oye okela kisabatu ke no bota la Congo ya ngoyo biso pe toko sala ba reportage bon ba documentaire bongo toujours uniquement image ya Gombe tokei ko la kisa pa ya batu bota la ndenge Congo ezali batu ba mona Congo na lulengo ba moneli yango na Gombe ba mona teke na bisika mususu boye ba érosion ezali esika mususu boye makamu mususu ezali et na ndenge moko na bango de batekaka image na mongo nana ndima ke non na niveau ya nde totaleli pena Los Angeles pena ndenga likolo kala mata avion nazali likolo na niveau ya Kinshasa nazotala boye mais otala minda olobi ah te tokomi na Kinshasa mona pena na butu na pena minda pe kitoko mais tokita siko tota la réalité mais ndenge moko ceux qui ont boya kota la réalité en face ceux qui ont boya kota la réalité en face est-ce que natang botala rapide natang obetela bino histoire elle ba ifta no ki bosoteza ya lolingi wana bata bongo pe bakoka ki kozala bata bongo bakoka ki kozala mutazo luka musala pa zo arrêter malala na balabala na niveau ya Los Angeles bandeko balandi esenga makanisa mso kwa bonko la muka esenga makanisa mso la muka poso ke la mukite bato wana ba continuer kokosa biso ko droguer biso na ba image moka lukuta ils ont amplifié le lenge ceux qui le lozwi mbongo ozwi et permettre yo kaka ozo mbongo wana okena na niveau ya ofutaka voyage okena na niveau ya nini ya Occident alors que mutu musazo ke no dépenser tout monde na balabala bongo tant mususu mutu musazo en Afrique a dépensé plus de $15,000 mais sont comme les États-Unis même na niveau ya Europe bandeko na ngai pour toucher $15,000 du coup boy na maboko de 15 000 € na maboko
les États-Unis 15 000 $ na maboko bo touchant du coup ozu pena ya yo mbongo ya yo otie na poche et bako biso koza mafia oza muto sa mafia donc pour na na mbongo du coup boy c'est pratiquement impossible ozo 15 000 $ au pesa mutu pour mutu na asa ilora uniquement voyage ou le moyen de nini okoko matam sona mikila poto mais bota lelo nde bato bazo moisir na kati ya Los Angeles bon moi oyo bato baza kokanisa mpo na LA bolati yango na bacasquette bokumisi yango na baforme bokoka kokumisa yango nakolika soki régi baza mpenza malamu na biso mpe oza nkota moko na biso tokende lisusu tomeka kotala yango mpena na bozindo nango totala réalité biso na bino bongo tokutana mpo toyeba lelo biso na bango tolobaka eloko se moko ça va se savoir oyo babombelaki biso lelo toyeba na biso yango grâce à Vivum Télévision esika na régie. Square blocks of downtown Los Angeles, an area where homelessness sprawls across 50 city blocks. In downtown Los Angeles. Rats are breeding, and a medieval disease is born again, typhus. Because the city allows hundreds of homeless people to set up shacks on the sidewalk and live there forever. You come here and you get stuck. It's where all the shelters are. It's where all the food is. It's where all the resources are located. But Skid Row is a very nasty place. It's amazing what people can do to other people. It's really hard to describe how difficult the circumstances are for living out here in Skid Row. I don't see no other way out. Like I said, I feel like I'm falling. And don't judge because a lot of these people are 2 missed paychecks and no family away from being right here. LA's homeless population is exploding. There are up to 60,000 homeless people in LA County on any given night. We were shocked by the scale of the epidemic in the places we visited. Los Angeles has one of the largest homeless populations in the United States. This is ground zero of America's homelessness crisis. Skid Row hurt me in ways I can't ever explain. It made me do things, it made me see things that I wish I never would have seen. As California prepares now for a worst-case scenario. It's not a matter of if, it's a matter of when. We're playing Russian roulette with Mother Nature. Now it's up to you to be prepared. California, from Los Angeles to San Francisco, is anxious and on edge about what so many fear will be the big one. The big one is the monster earthquake experts say is due to hit Southern California. Experts say a major quake along the San Andreas Fault in Southern California could kill 1,800 people, injure 53,000, destroy 1,500 buildings, and damage 300,000 more. We're looking at about 1,600 fires approximately igniting. 5 major skyscrapers toppled because of a gigantic earthquake. It could cause upwards of $200 billion in damages. Just 13% of the state's residents have insurance policies with earthquake coverage. In 30 years' time, 30 years, the probability of the big one is about 100%. Matono mingi bandeko balandi nakolika ete Los Angeles tokoko benga ngo pe so pe quartier na ona image bomoneli yango wana ko da peso quartier nini ya
mais lokola bazoloba na bango ntango mosusu anglais ntango mosusu ekoki kozala ntango mosusu baforme oyo bazaleli yango tokoloba te eza na niveau ya afrique mpo bazoloba na bango anglais reportage wana mpe eza biso te tosali yango eza biso tosali reportage wana te po soki ezalaki biso olobaka bino bosalaka montage ya baimage nyonso te bino mwa bomoni ke montage wana eza nanu biso te biso tosali reportage wana te mais tosungamaki bandeko ya bachaîne mosusu mpo ete bango nde ntango mosusu bino nde bondimelaka mais biso na voix télévision bozomona biso kaka neti bokoki kondimela biso te tozolobela makambo yango mpo toyebi réalité wana mais ntango mosusu mpona kosala même bareportage wana ezosenga kozala na bamoyen oyo esengeli même baautorisation esengeli mais botala lelo tolingaki totalisa bino face B ya Los Angeles ya LA mboka oyo tope mwa eta oyo bino mo bolobaka malamu siège ya cinéma bayebanso basalaka cinéma même na niveau Afrique ou Asie nani alota te kokende na Hollywood kasi mingi balota bakokende Hollywood tande basukeli ko na Los Angeles kuna tande basukeli basuki ko la na balabala balandi les rêves américains et kumbi bango ko letsa bango na kata balabala pi bayindo pe lisusu bozana paradis boko créer bango kuna mona tam susu ezalaka ote programme moko ezali ya kosala nini film moko boye faut ba décorer baluka ba créer ba chute baluka mais botala nature biso tozana ngo penda awa tozana pour tourner film mais beaucoup sala ngo pana bino botala nature africaine ndenge ezali mais bayike ba wele na bango kokende kuna balandi les rêves américains que kuna sona kei na comme acteur na comme boye comme drogué bachile mi pe drogue kali liboso na yo ezoleka nango wana na malili wana soke ye o na mwa makambu soke ye ba trouble ba kanda moko tika na beta kaka mwa eloko moko po permettre ngati okomi pe kometsana nango okomi pe ya tele bomo nyonso esili bomo nyonso pe esili nyonso na pona nini olulaki mikili ya poto olulaki Los Angeles bandeko balandi na kolika ete biso na bino tosalaka bokasi po ete tobeta nkota moko tosalaka bokasi po ete tokoka bongo lisusu kosunga bino mpe komisunga biso moko po ete tokoka bongo lisusu kopesa bino bilili oyo ekosengama malamu po epermettre bino bokoka bongo kososola nini mpena toni totransmettre epai na bino maye toni totransmettre epai na bino eza po esunga biso na bino totia makanisi na biso nyonso na kati ya Afrique tolota na biso teke mokili wana eza mokili eza parfait to pe mokili eza malamu bakozwa mutu moko to mibale batie bango lokola ba échantillon bampambu oyo bobanda kolanda oyo bino bokosala effort boyimite bango nzoka mokili yango eza nango bongo te nzoka réalité yango eza nango bongo te ntango bokoluka bosala banzela wana bokomona ke bokokenda niveau ya kobeta mabako po kuna bokoganye eloko moko te bomoi na bino malamu ekozala bino malamu esika otata mokili alobi keno bino nde fo bozalela wana lelo Afrique po ebonga esenga na biso baafricain biso nde tobongisa yango donc soki bango loposo pembe bayokota biso makanisi wana na kata mutu makanisi wana uta bomwana totali bafilme tomona kaka ba gratte-ciel totali basérie na ba niveau d'information soki eza badocumentaire ya bango kuna kaka kitoko na balivre batalisi biso nyonso ya kitoko mais soki eza na niveau ya awa donc automatiquement nyonso eza mpenza ya malamu te kobanda bomwana ti tokoli nde tokomi boye eza drogue mobimba oyo bango batie et puis so tolandeli malamu selon mibeko na bango eza pe génocide po asala epai na biso baafricain génocide munene po ete batangisi biso bomoi mpe lolenge oyo
tokozala malamu te biso moko na kata mokili na biso tokomi koyina mokili na biso parce que toza susu malamu te na kata mokili yango parce que bango bakotisi biso maye moko eza ya malamu te oyo kopermettre ete tozala malamu na kata mokili na biso toza na problème moko eza très sérieux donc tosala bokasi po ete ntango bozolanda baémission oyo na ndakisa oyo ya biso ya face B de l'Occident eza po elongola bino complexe wana elongola bino makanisi wana elongola bino botutu wana ya kolobaki non Europe to pe Occident eza paradis sur terre nani akoyaki kondima qui pouvait croire que na niveau ya États-Unis eza na bato bakufaka nzala na niveau États-Unis eza bato balala pe na kata ba grotte na niveau États-Unis bato balala na kati ya bisika ta mususu ya malamu te na États-Unis eza pe na bato bazolala nzala nani akoyaki kondima yango mais tokolika ete na niveau ya face B de l'Occident totalisi bino manaka ya lolenge na lolenge po permettre bino boko abongo kososola pe bozwa maya mingi ya mingi e kosunga bino po ete boko abongo lisusu kozwa makanisi pe kolamusa bomoto na bino po ete bo investir mingi na kata Afrique pe bolinga Afrique na bino mingi pe boluka moyen bomatisa Afrique na bino nesika bolula bongo susu mikili ya bapaya nde batata pe bamama ezalaki bongo susu ya bino mosali tata pero toyaki bongo epai na bino mpona kotalisa bino émission oyo ya kitoko pe ya malamu sepelaka nango ntango nyonso oyo ekelami epai na bango mei nesongi ya nzela fumukusu kia mozala pana na ngola pe etambusami epai bongo lisusu ya DG na biso kwa mambo mpona nini te topesi bayenge tope bambote na bandeko banso ya Fufamu Télévision bazosunga po ete mokolo na mokolo manaka yoka bongo kokoba nde totondi botondi na bino banso bozolanda biso bokoba se kolanda biso pe bokoba pe kokomela biso pe bokoba pe kobenga biso pe bopesa baselection na bino nyonso oyo esengeli po ete tokoka bongo lisusu kokolisa mosala oyo tozali bongo susu kosala mokolo na mokolo matondo mingi lelo tosungamaki epai bongo susu ya cameraman na biso Petit mais costaud tata Mbala Mansadila oyo basungaka biso ntango nyonso po ete tokoka bongo susu kozwa bilili ya malamu na lolenge oyo tozaleli mpe soki bomoni biso kitoko na ndenge bomoneli biso na niveau ya réalisation mpe ya montage topesi matondo mingi na tata Simba le superlatif oyo basungaka biso ntango nyonso mpo na lelo topesi bambote epai bongo lisusu ya bambasi na biso banso esika bozali topesi bino bambote na biteni nyonso esika bozwami matondo mingi na bayebanso bazolanda biso biso na bino tokolika ete manaka na biso tokutani na mbala ya nsima mpo ete tokobeta lisusu lisolo ya malamu ya face B de l'Occident matondo mingi Kambo ezosalema na mokili tokebelango deja baimilia biso mpe ya tro bayebiango soki tosala eloko te tokomona ngo bapolisi américain sikoyo mpenza balekisi racisme narcisme sikoyo mpenza balekisi soki tosala eloko te tokomona ngo na moi makasi bato bazotanga